Mbote mingi na bino mbote na bino baebolandaka émission na biso lolaka la mwasi eza na Kinshasa eza na Brazzaville eza pe na mikili mususu po biso tokomaka partout na pesi bino mboto ebele na émission na biso ya lelo lolaka la mwasi toponi bongo tolobela mariage précoce pamba te émission oyo elobela mingi makambo etali ba mama nde thème na biso toponaki lelo na émission yango nazanga mokote naza na ba deux dames oyo basepeli kokabola na biso lisolo wana comme bango baza jeune bakoti likambo yango bongo na gauche na ngai nazali bongo na mama Beni Lomboto mbote mingi boye bolamu na kati ya Canal Télévision. Merci. Na droite na ngai nazali na oyo bomesana kolanda bongo na animation na biso ya tongo mama Lili Tete. Mama Lili mbote na kanisi okosala animation makasi na kati ya lolaka la mwasi. Merci beaucoup maman mbote mingi. Merci. Bandeko batali na kanisi bomoni bilenge basi oyo elongo na bango tokoloba makambo etali mariage précoce. Pona nini? Po ete tokolobela ba problème ya ba fille parce que moi si avant comme maman abanana kozala fille to ndenge balobaka vraiment na lingala solo moseka abanana kozala moseka bon na sima akokoma mama problème ya mwasi ebandaka banda bo mwana mwasi abima mbala moko takomi mama banda tu jeune fille na ye makambo ebandi ezokende malembe ti na ndenge akokoma na kobala na ndenge akokoma mama na ndenge akokoma mama oyo solo azokamba libota ebanda kaka na bo jeune fille yango toponaki tolobela makambo wana lelo makambo ya mariage précoce ya mbote tokota na bozindo ya lisolo na biso tokoseka na réalisation epai likamwa kazali atindela biso na babilili ya bandeko oyo bapesi ba point de vue na bango. Mariage précoce premièrement eza mabe na sens nini eza mabe mutu oyo okopase na vie mobimba sengeli faut koyeba ye faut koyeba caractère na ye faut que oume la paix parce que libala eza eloko te mutu babalani lelo lobi bakabwani eza bongo te libala eza vie mobimba faut que yeba mwasi wana avivaka ndenge nini comportement na ye eza ndenge nini et puis mobali faut pe mwasi ayeba mobali wana oyo akosengage na ye parce que bakovivre na ye éternellement vie mobimba jusqu'à ce que liwa ekokabola bango. Pour ngai mariage précoce nakoki kosepela nango te esengaka fo bato mibale bayebana bamesana yango esalaka ke harmonie ezala na ndako ere bakobota bazala na histoire oyo bakobetela bana bazala na histoire oyo bakozala nango en famille que voilà biso tonyokama voilà ezalaki boye oyo du coup tokutani lelo lobi tobalani nga naza vraiment na vie nango te nasepelaka nango te esengaka ke fo bato bamesana nano boyebani bizaleli po lobi omona mwasi azalaki mabe abimisi bamanzaka na ye abimisi bamauvais comportement na ye ekomi kocreye bapréjudice na bafamille mobali mpe pareil fo ayeba mwasi oyo akosengage na ye mwasi mpe fo ayeba mobali. Quant au mot, je dirais le mariage précoce,
ce n'est pas bon. Les mariages précoces n'est pas bien, car c'est l'une des choses qui crée les divorces dans le couple marié après quelques jours. Donc, lorsque vous voulez se marier, vous devez prendre le temps de se connaître, connaître les comportements de l'autre. Vous devez vraiment prendre le temps. Au lieu, à la place de profiter directement, d'aller faire le mariage, tout et tout, car ce n'est pas bon. Bon, pour les biso ba ouest africain, ezara malam. Oko kutana mobile lelo, après une semaine aye ko tika biloko tout aye ko balao. Mais na ba pays misusu ezala rake, ezape malam pe mabe. Misusu miso basi biso basi. To bombaka ba comportement na biso ti, il faut mobala ye ba yo po ye ba mobali ndenge ezala. Mais na batu misusu ezala pe mabe. Na batu misusu eza malam. Vous comprenez le terme mariage précoce. Précoce, c'est le mot que coma, ou est maturité, le coup est commis sans prévision. Déjà, naba mokila biso alelo, mariage précoce est allé répandu dans toute la RDC. Tout le monde a battu balana, soit influence, parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont pour ça voyager, et à la longue, ils ont causé des dégâts et belés. Bon, pour moi, je dirais que le mariage en soi, c'est bien. Mais mariage, être précoce, ils allaient m'abbé. Parce que les conjoints doivent se comprendre, doivent se cohabiter un moment pour bailler banapo. N'attend mouké bat bazaro ba wela ko bala to bomba ba caractère. Moi ça ko bomba caractère na e a remis la famille casa bien juste pour gagner ce que l'homme a. Où l'homme peut garder ses comportements pour juste gagner ce que la femme possède, mais après, la répercussion, les alliés, divorce, ils ont causé ma bébé, ma victime, la moko, suite à ces mariages-là qui est précoce. Bon, quant au mariage précoce, moi je dirais, c'est pas bien de connaître directement la famille de la femme. Il faut d'abord prendre le temps de connaître la femme, de connaître les comportements, les points négatifs et les points forts de la femme. Et puis vous allez avancer, vous allez faire ce que vous voulez faire comme mariage coutumier, comme mariage civil. Le mariage précoce, en tant que Congolais, concernant moi, en tant que moi, je trouve que c'est pas bien d'avancer directement sans connaître les comportements de la femme ou de l'homme. Bandeko balandi bisonyo soto landi ba point de vue ya mutu na mutu ndenge alobi kuna. Donc avis eza partagé sikoyo to zongi awa na plateau pour être to développer to décortiquer thème na biso alelo o to lobaki mariage précoce yambo ya ko kota vraiment na bozindo nango il faut to yeba mariage précoce et lobby nini maman parce que tout le monde a ba mariage mingi précoce ils ont forcé et cause la malamu au limbo les labiso hein mariage nini précoce ça nini toyeba d'abord. Oui maman Deo awa quand on dit mariage précoce déjà la lingala eza mariage oyo eza ya bomwana donc mariage oyo muto akomi na âge ya kobala te mais babalisi donc la définition vraiment wana to na on français ezoloba que le mariage d'enfant ou le mariage précoce au moins que bâtiment coûte enfant donc le mariage d'enfant ou le mariage précoce recouvre pratiquement à la même notion. Donc c'est un mariage précoce, on sous-entend que l'un de deux conjoints a moins de 18 ans. Donc l'un de deux conjoints est mineur. Donc ce que l'on a dit là, mariage précoce et un mariage oyo babalani entre babalani ni balé moko aza mineur aza na moins de 18 ans. Au Arabiso en Congo, âge à majorité est à 18 ans. Donc ce qui est un mariage précoce, c'est que un des époux a moins de 18 ans. Définition en wana. Maman, bon, c'est comme mariage forcé, mariage forcé, définition d'un mariage forcé, est là, oza mwana mokie, oyebi nango na droit na yo te, oyebi non makamno te, mais ba forcé yo. Ba forcé ou non, il faut bala parce que peut-être papa qui gagne azaki na mozui, ba forcé il faut que na famille wana pombongo kota na famille.
Mais pendant que yo za mwana moki, tu peux étudier au tanga au kola les mususu ba ambition no mususu mais bazu ba imposer au libala moko boy ya mo bana miki ba okilo mo abali ba komi na bana 6 mais aza 20 ans 22 ans moyen ba boya za la raté oh boya ndeni parce que ça ba parents mutu ba forcer ba imposer donc aza no mona moki comme madame aloba qui aza mineur moi aza mineur ali bazumba mo ba forcer akende ko bala pour l'autre parce que ça sous-titré la parole. Pour maman de on qui arracher ma parole. Quand on parle de mariage, moi il faut ma parole na ba marier. Moi na ba parole na faut ba lycée. Pour moi na que tel ma boité tongo mo boé na kena nda ko mbali nanga. Ce qui moi na zo ba na âge ya précoce, âge mo ya bana mike. C'est que ba parents mutu baza derrière ça. Ba parents ba ça consentant dans bandimi que moi na bango abala na âge wana. Or moi na société na biso nouvelle na 21e siècle moi il faut que ça 18 ans a commis majeur ata médicalement biologiquement a commis la développement a commis la hormone mususu a commis la organe mususu a commis développé à cet âge là moi na okiko ke kobala mais à l'âge de moins de 18 ans ata médicalement biologiquement ils ont endommagé ba cellule mususu ya nzoto que moi a comme bote déjà à 18 ans mususu elle peut avoir avant 18 ans elle peut avoir na 18 ans comme il a bana 6 parce que c'est un inconvénient non moi ndenge tozoloba bana mususu ndenge bazawa donc 14 ans hein aza déjà na 14 ans 13 ans 12 ans ba pesi na libala ndenge wana yango est-ce que mwana ya muke bongo batindiki yake nde libala ya bongo est-ce que hein, physiquement nzoto na ye ezo permettre ye akende na libala modèle wana abanda kobota corps na ye et ko supporter ba grossesse sans problème malheureusement médecin to benga ki aza empêché yo moto épinglé côté médecine est-ce que moi na ndenge wana hein corps na ye et ko supporter ba grossesse biloko wana nyonso. Maman, je ne pense pas bien que dans un corps médical, je ne pense pas qu'il y ait, pardon, na âge il y a 14 ans, ouais, bon, maman, à l'époque, maman, qui n'a pas âge à 14 ans, mais il y a qui engendra qui va conséquence. Tout comme il y a un cancer à l'utérus, maman, il y a un cancer à l'utérus, mais il y a qui cause dans l'ôté. Peut-être que c'était dû à Beaumoine, à Baboti, Beaumoine, au vent d'ici, moi, dans la carte, il y a bassin de le bas âge. MSU yango est entraîné peu ba cancer et ba utérus mais sans le savoir pour perdre peu ba te bien na ba famille pour na ba kawana. Merci beaucoup Lili. Maman Béni. Na mboka na biso tozalaka na ba loi oyo epikisa kobalisa ba mineur ezali mais tokamwaka mingi pratique nango elandaka te pona nini toyebi te. Surtout na ba province na biso hein na Kinshasa au moni ba jeune fille ba jeune garçon baza civilisé ba pratique wana eza vraiment mingi penzate loba yemoko fille a se livrer na ba situation ya ndenge wana volontairement mais na ma intérieur ezo ala en plus de cela forcé or que ba loi ezali na mboka na biso interdisant la pratique wana nyonso pona nini ezala appliquer te bon wana normalement ezapé pona ngai personnellement point de vue na ngai eza que il faut bakonza mboka loi nanu epesa ba établir ça loi mais ba imposer pété par exemple parce que na famille mususu oloba a moi na ngam na boti na bokolier je peux faire ce que je veux aba ici moi na parents par exemple mais ce qui loi eza bon que ba kangi bon ba moni bon ba kangi bo futi amende je pense que ba parents mususu ya mususu ba robanga ba ko banga ba a te wana eza interdit mais moi ce qui m'étonne eza que éducation ya bana moi naza mona mukie parents ont accepté que moi na kene na libala pendant que azana éducation moroté tout le monde na pays occidentaux bana au monde azana na moi 16 ans 17 ans à 6 classes azo louer azana loger toute seule en survivre en ça mais chez nous ici mingi eza au moins 16 ans boye na moi na
et so tuni bon na boté na césarienne pourquoi ba mariage précoce wana et ça le marqué ba jeune fille ba bota na âge wana comme madame Lily Alobaki santé peut revenir na santé tout le monde mingi ezaka césarienne parce que bassin ils ont peut-être développé bien il y a ba jeune fille na biso bana biso. Donc voilà pourquoi moi du point de vue nanga yangwana que ba konjambo kande normalement faut ba loi ba établir loi que so bo sali ba foutisi bino amende. Je pense que ba parents ban pour ban. Merci maman Lily. Maman de moi je pense que mingi ba mariage wana précoce ezo salema coutumièrement traditionnellement. Oui, biso to ebiki na mboka na biso na 21e siècle atteint le 20e siècle. La femme doit être à un mariage à l'âge de 18 ans. Ce qui est bien, c'est pour le mariage qui est dans la civilité. Quand le bourgmestre au mouton donc au niveau de mes parents on a bazaba malin ce qui tindiki moi na mariage ndengo wana akosuka na mariage bakoboya comme na civilité. Oui, donc baza très malin ma mariage yango ba comment aux important c'est que ba parents bazwa mbongo dot près dot donc bazo suka kana ba dot pour ba na civilité pour so que que so na état civil bakoboya mariage wana précoce. Madame Lily, s'il vous plaît, on peut aussi bakochape loi wana après balobi que ba proche ba dénoncer en que bozui mboke balisa mona coutumièrement ba proche ba ko dénoncer dans l'état que non ba parents ba balisi mwana bango na âge vu que ça loi moko établi ba ko dénoncer pe. Mais oui que beaucoup dénoncer tout chose wakawana récemment à Namboka beaucoup wakawana mes parents qui peuvent c'est que non nga mona nga azana bien développé te menga na ebika za 18 ans beaucoup ça qui t'a la loi au fait Namboka na gouvernement va imposer loi wana et puis va contrôler en ba landela on suivi ezala na kawana. Oui puisque na bakao ko uti ko lobasiko yo to mona raneti tous on est église catholique avant ma balisa bana batunaka na église ba oyo ba yebi eloko ko pekisa libala oyo ba dénoncer ozo comprendre allez les ceux qui vont dénoncer libala pe ko sala maté ceux qui bare bo sali qui gentil na bino na kata makambo eza mabe babali si bango mais à la fin des comptes mabe ekoya. Est-ce que bana wana bandimaka kokende ba mariage à bongo eza à cause de pauvreté pona nimba boya avec? Oui maman on dit to lobaka que gouvernement ezo suivre yango te pour amomper l'état musala les até chômage parents au moins deux fois eza pour l'état que chômage eza misala les até mes parents emo pas paresseux asa fainéant. À ça l'abandon de poste, abandon il y a autorité naie, responsabilité naie. Et ça un peu pour la facteur les la difficulté à moka chômage. Papa mon cas que cette fille eza bouche de plus de nous à nourrir. Donc hier nanda abala kaka qui ne moi ça bala maka asama pour na libala. Donc papa a hôtel que moi si fois tanga. Mbongo rozwana nzoto moi si na eza kaka ya libala te. Moi si pas au téléma atteindre classe au temps si moi en classe à 6 classe à comme que ça on sala et aider pe bino ba parents et ça ka te que obal c'est précocement pour yo mbongo o reçoit pe mbongo wana o zo bantaba ba kufa mbongo pe aussi là mais moi on a souffrir à comme il y a ba conséquences il y a comment on appelle ba mbongo ya libala ngo et ça là que l'autre côté et si likana kata ba fête ba mozoya yango kaka na kati ya feti wana babali kosala nini kosomba kaka biloko basala nango feti wana sikoyo parents bénéficier na eloko bénéficier kaka na veste na liputa. Et si moi je me demande pourquoi la bouche de la femme déjà bouche de plus na kati ya ndako ya mobilité. Vraiment. To solo on a toni binda bi non mobile ya okyo ke nenae okyo ko ça msala ko kiko ke atako yiba mais moi si batinda e abala kaka non. Tina moi si atanga musala na e opesa pe mbongo na libota. S'il vous plaît oui Béni en fait ba mariage précoce wana ndenge tozolobela qui a bana aokina bali bo parents ba bali ba imposer bana ba mariage forcé mais conséquence pe o ezana kati ya libala wana sentimentalement mobile au liam so zo torturer azo maltraiter azo ça laisser ba makammo ko mais moya loba ezate peut-être donc ana liberté même il y a parole te mobile ko loba na bala yo mingi ezala kaka na bala yo
apparemment kobala ngo comment net ko somba yali na bala na ngai yo na kosala na nyonso na lingi et puis ba mariage forcé wana au mona boye azana libala elle peut pas travailler ana libala elle peut pas se développer à continuer d'études na non mi bali besoin imposer kaka na bala yo il faut vana ndako za mo sobote la na bana donc azana ka pondeuse azana ka pondeuse olambi aussi si ovandi wana en tout cas wana eza maloba oyo vraiment mibali au bala forcément boy et puis c'est pas seulement forcément c'est aussi ba mibali au bala quand même kaka bo ba mariage bazolo bango. Et puis le comble c'est que tant on peut subir ba torture wana nda ko libala na bomona na nyonso akoki pe ko benga maman neti ayebisa maman ko boya déjà babali sakiyo ko msanganga mona papa binote déjà kenda ko libala supporter na pe na nyopa maki non eza ba torture mususu que mobali faut asomba ki moisi toute petite que la fille était akomi ko maltraiter o ya on va pas apparenter donc et ça fait la frustration, le traumatisme. La femme sera traumatisée oui, que ma mariage précoce maman Déo et qu'entraîner peu frigidité chez la fille. Voilà, c'est ça aussi. Donc, même si vous avez à 40 ans, et puis, le mariage, à bon moment, un camarade à papa, moi, donc, baba, lycée précocement, aux au moins 40 ans, on a fait à 14 ans. C'est incompatible. Et puis, on comprend. Donc, au traumatiser, moi, non, psychiquement, psychologiquement, à la liberté, tu as la où elle va se vouer, à quelle voie elle va se vouer, à qui elle va donner nini confiance. Maman pe aoboya déjà to bali sekio date ole ki mo souffrir li ba les ala bongo. Merci beaucoup, merci. Est-ce que ezape par ignorance te ya mobana na bandimaka po ba na niveau d'étude te ignorance andimina et puis comme azo kende sur le banc de l'école te moyen azo formation pe l'école ya zate moyen pe azo pe idée pa baninga ezate andimine kaka bon na ignorance. Oui, normalement bisonde toza tokola tobotama normalement eza pona tokota na la classe to étudier to développer makam. Ba parents babando tinda biso na ba classe pour to yeba encore plus o eza na mokili. Mais bana o bazo forcer bango eza ke ba otika bango avant na ndako tant comme à 14 ans yebi no marmingi te. 14 ans peut-être en école primaire on n'apprend pas tout. Peut-être école université humanité on va apprendre un peu plus. Yeso akomi kunate avant dika na ndako ozeli ba lycée elle saura pas quel est son droit. Alors, il y a battu à ça la ligne, il y a battu droit dans les années, non, revendiqué pas nani, je veux faire quoi. C'est pourquoi bah vendre comme madame Lilia Lobi, maman Lobakete, et on dit ma vendre parce que les hommes sala naïe apparemment. Avant la bon na libala, à ça la abota bana, à la radio, tu vas la rater. Bah pour ça la nion wana mais les hommes bah impose à cas. Mini comme vous avez dit dans la province la biso ya mi ba musuzu impose à kengam impose il faut ça il faut la nanga. Ngande mo kondi ngande mobile na yo. Et elle n'aura même pas des amis peut-être au bakoy ko la qui c'est ba kamani en fait la ba o pe ba força ba on ba ba. Bango na bango apparemment. Et ça peut ka bon. Alors maman siko ndenge tozo évoluer siko monde comme moderne. Basi bakuma kotanga ebele basi bazan kata na institution basi bazaba ça ne sala nyoso kuta basi ministre basi député moi c'est ça DG quelque part moi c'est ça hôtesse moi c'est ça couturière moi c'est ça journaliste moi c'est ça sokinani OK sikoyo monde les a développé et dit kolobake na kati ya mboka na biso couverture médiatique eza mobimba te parce que couverture médiatique ezalaki mobimba je vais parler de quoi je dire jusqu'au fin fond na bamboka na biso bana na balanda télévision bana na bayoka ba radio bakozala informé voilà de ce qui se passe dans le monde. Comme qui dirait éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Surtout au tala mariage précoce on a mingi eza mobali tende baba ça précocement. C'est la femme on ne bazo bali ça c'est la fille d'ailleurs. On a mis bazo ramon à 14 ans mobali batindela de mobali. Vraiment. Mais bazo doit comme on dit à moi si faut pas na biso aza awazana no jeune. Éduquer une femme c'est éduquer
ça paye pour et c'est une bouche de vraiment dans la maison. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc moi, s'il faut apprendre, moi, s'il faut en la connaissance, sur le coup, tout le monde qui technologie, ils ont avancé, ils ont évolué. Le autre comme il y a pas perruque, ils ont la moutou, le quoi moutou, vivant. Donc science peut, ils ont évolué. Moi, s'il faut en la capacité, dans le coefficient intellectuel pour que après ça bana ou azobota. Ok, quand d'emblée dans un mariage, aux en instruction morotée, aux en base morotée. Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Oui. Mais quand la fille est petite, mais elle est intelligente. Oui. Oui, mais moi j'ai vécu avec la mère d'une amie Tokola Naï. Tobando mon papa bango finga maman na lungwa kuna yoko to tangate. Balinga bakenda congé pas bango, non congé pas bino. Donc la dame chose grave, la dame a supporté mobile ya kaye a boti libanda ena mwana côté imposé au robot la bana wana yesi ko tangate ba yo il faut beaucoup la ka alors balungwa kuna yoko to tangate yoko to sala beauté et puis elle est là, elle reste soumise donc il est pour elle est ignorante mais l'air bazolo bana ko tangate ko fungolo mémoire vraiment OK ko tanga c'est quelque chose on apprend tous les jours. C'est ça. On apprend tous les jours. Et ça passe. Alors, bisope soko kanga ma bokote pour Moussa na biso na 4 émissions oyo yango wana. Il faut to sunga ba mama, ba jeune fille, mama na ba niveau nyonso afungola miso ayebake mokili oyo ezokende d'une façon moderne ngai pe nazala adapté na ba situation wana ngai pe na koma boye soki na tanga kite kotanga ezala na âge te âge nyonso batanga ya classe âge nyonso kotanga batanga ya classe sikoyo na baekole na biso ndenge bana bazotanga est ce que bazolakisa bango makambo vraiment maman de programme ya kolakisa bango makambo ezali exact maman programme ya kolakisa bana ndenge ezalaka la éducation familiale non programme ezali éducation à la vie éducation familiale pe ezali mais c'est pas approfondi. Bon, le bac éducation famille restreinte, ni, mais c'est pas approfondi dans apparemment parce que ils a approfondi. Maman, de que même dans la capitale où nous sommes, Batumisous, Baki au PC cadeau à Android Boézoa. Donc, et ça pour aux la connaissance de qualité, moyen au sein de la même et l'autre mais à l'ingité, puisque ça à l'ingité à quoi apprendre. Mais c'est souvent la conséquence, il y a un mariage forcé, précoce. Donc, quand il y a un mariage, donc, la conséquence, c'est la inégalité par sexe. Que mon bali se croit toujours supérieur à la femme. Donc égalité à la sexe, c'est attendez peut-être la fois passée. Hier, comme hasard circoncis, il faut pas inciser moi si. Maintenant, nous autres, moi si, au côté au quatre à moitié. Donc, il faut taper moi si. Donc, lui, se croit supérieur à la femme. Na égalité, en fait, na sexe, tout ça est beau. Comme il hein, surtout, dans le la mingi ba oyo, bazana Kinshasa, bazo zoa moyen, il y a télévision, bazo zoa moyen, il y a ba radio. Hein? Oyebi que moi si il faut s'épanouir, bazo imposer le moko boy. Okoyi côté le matin non. Tu m'as épousé, mais tu ne peux pas m'épouser. Je dois se développer. Je dois m'épanouir. Maman, il y a un point aussi. Et là, là, maintenant, je parle du mariage courant. Tu peux dire, non, des aboyés, tu m'as épousé au Sombangate, donc tu ne peux pas m'imposer. Et l'homme va te battre. Parce qu'il y a des hommes violents. Oui. Mais ce que vous dites qu'il y a des violents. Au Kotikate parce que au mobile à Kobeta aux à la violent. Quand tu rentres à la famille va dire Ezali ba les ala. Il faut qu'on sambe là. Lukanzambe nzamba okitisa mobile na motema comme ça liba ne ke liboso. Pendant que quand tu rentres au Kenya ba prière mobile en béto. En bêta qui a tiki au bon violence conjugale les combien bébé bazo kufa dans les Cambouana c'est un point voilà j'ai l'occasion d'en parler j'en parle maintenant et ça point encore qui me fait trop mal parce que
Donc voilà, ça fait trop mal. Mon bail a bête à moi, c'est là niveau mon corps que aux âmes mariés, mais tu peux rien dire. Oh, ils sont à balayo. Donc si c'est comme ça, il va faire une façon c'est un bon. J'ai le droit à un autre na yo donc bête à yo. Maman, égoïsme, les hommes cassent que mon bail est très égoïste. Sauf à bali moi, peut-être précocement, moi, bon, quelqu'un mariage précocement. Azolinga a interdire yo ba désir sexuel donc ba salo incision ba salo ba kata bo moi si na yo po yo au jureté donc il est le seul à jouir. Oh non, oui donc il est le jouir débat mususu ko kende na en profondeur na kati émission mususu to za na kana thème na biso oyo okoki ko pesa biso lisusu exemple mususu toza nango mwana alingia bala mutu net soki asepe na mwana songolo il faut ba que nous senga permission et pas ya pasteur songolo soki pasteur wana pesi point de vue na ye nde ba parent pe balandi pasteur nde mwana azala minero azala nani pasteur nde mutu azana décision so pasteur abi non et qu'occupé ko sala maté. Maman, c'est inconcevable. Pour moi, na ba parents na emi balé papa na maman, bauti na papa na maman. Parce que on peut na bana na ye. Nga pona mpel sa mona na okende na pas pasteur té, ceux qui comme religieux wala te la religieux. Pour ba pambola bango. Pour pambola bango. Exact que pasteur ne faut atale langa non son les appelle dictature. Hein, frère Mobo, c'est pas la moi si Mobo, oyebisi moi la moi cité, mais au Kimimbango pas pasteur comme c'est lui le gardien du temple, c'est lui le responsable de l'église. OK, oyebisi pasteur dans la ligne fiwana. Et pasteur suko à son tour, azoko masko ko net a forcé yo, il est bien, il travaille, au moins il joie et kaka. Msoza na consentement à moi cité. On a nos parents, on a notre famille. Aux yeux moi si kende ça va parents na yo. Après ce que ça pour officialiser civilement ou religieusement, vous savez mariage religieux, pas pasteur. Maman point de vue non pas ça point de vue un pasteur c'est un papa en fait. Quand on dit mon père spirituel, c'est-à-dire à encadrer spirituellement. Donc c'est pour moi, je trouve pas le mal que parents aya ko bisa pasteur que moi nga ngabala na ngi pasteur yolande la comme yo encadrer moi nga olande la. Non c'est pas dans sens wana te ezaboé pasteur frère mon boy amoni moi si à qui directement pas moi cité et puis mingi zaka bana mikie ba mineur au pasteur na c'est pas na moi na wana yo mo ba le si moi cité mais c'est pas c'est etika ce qu'on a pasteur on a comme ko forcer ce que moi na wana au moins tous église moko au moins il faut qu'on balayer au moins il y a déjà pas na sans pour autant au baratiner to dragata moi si pasteur c'est comme toi ça musala wana. En fait moi je réponds à la question à maman Déo comment elle a dit bah parents bazo ya et pas pasteur que c'est ça non maman Déo bazo ya pas pasteur que non moi na biso to nto bali ça yo tala non mo bali yango. Ce que on dit, ou bien on a bien, ce pasteur a dit non, c'est non. Pasteur a otala, je ne pense pas qu'il va. Est-ce qu'il y a moi aussi des gens disent mais avant qu'il pas pasteur? Ce n'est pas comme ça. Ezaboé. Moi na mobali amoni moi na moi si na kati ya église. Bango so ba na ba parents na bango. Mais ba parents ba na moi à dire té. Il faut pasteur mutu a besoin décision sur bana wana ke oui ngai na so ka lobby a boy. Bana wana pe e kosala maté ce qui pasteur andimi a laissé après que ba parents ba okota là moi je suis pas d'accord avec parce que wana ils ont quoi idolâtrie ozo adorer pasteur plus que ba boti non plus que nzambe olandeli atate que nzambe mutu boy ou paka au pasteur imposé ya ngondo boy là ils ont idolâtrie en tout cas sikoyo ba pratique wana na mboka na biso surtout na ba intérieur eza ebele tokozwa lisusu kaya ba oyo noko il faut abala mona tata mwasi mwana tata mwasi aza mwana muke akoki non aja obala te bazuye ba pesi na noko soko boyi ba collection mbeka est-ce que eza pratique malamu to mabe parce que loi na biso interdit ba malade ba pratique wana précoce na ba pratique wana nyonso siko ba pesi noko
mwana ya tata mwasi noko il faut bala ye obligatoirement lera komika na puberté ale mobali no ye wana za na 80 ans aza na 70 ans likambo ezate zwa ye kaka et puis baboti ya mwana bana wana yeso baza na bomoni pe ezo salama ndenge wana sikoyo na mboka na biso ba mariage ya bongo epekisama mais kuna na intérêt na mboka na biso ezo salama comment est-ce que kuna na intérêt l'état zati Mama de l'État zana zoni mwanda mpo ekimangate na likambo ya kopesa pasteur nga za témoin ya famille moko mama papa bazaki sont ensemble te mais papa za na Congo mama pas za na Congo oyebi ke baye ko bala mwana mama azwi mbongo ya kopesa papa mbongo ya papa ya dot akia kopesa pasteur et puis bato église ko bavandi bateba bi non mais ma problème na likambo libala yo ki ko zombongo ya dot ya papa te po moi mon divina wa kabona na mobali na ye et puis tant ba na parce que papa biologique abina ozongo te ba kende me yanga mwana na mobali babali makila na ngesanga na tena mobali babali mwana ana tant bande ko zemi zemezo bimakaka papa za na mboka il est vivant yo ozombongo ke ko pesa pasteur ndenge nini de fois ils appellent ignorance ils appellent que pasteur peut duper tout ebelé d'autres ils ont mkolo nango emsunoko ya mwana papa ya mwana surtout ozongi na likambo ya ke parents basangani po apesa mwana et pas ce oncle musupe za mwana za nkati ya libumu oncle déjà a kangi boué abi mwana nanga maza oncle mama de premièrement nan ils inceste moi c'est ok ko bala noko na été noko ok ko bala ndeko na moi cité wana toki na ba province na so mususu po tanga kombote souvent c'est que l'état peut so l'état atika coutume et je ramène na ndenge nango ezape mabe il faut que ko lobela likambo ya ba inceste que bozali nye moko bozama kilama comment boki ko balana et puis ba mariage on peut mingi za cas précoce donc non comme toujours bala mono donc azaboué azakintu dia mwana nanga na consentement ya mututé et puis ils ont engendré ba mort et comme ba poursuite et comme makambo belé que na vie na yo so bala ki na kitudité moyo bala mobali mususu ezate mais pour na makambo wana nyonso ngana zo boka bale et pas ya l'état loi wana ezali et bongi na l'état asala nini pour pratiquer ba loi wana makambo wana nyonso ezinda mamai l'état ça il faut l'état a fouti ça ba amende au moins so bati amende mo ya mikete bati amende mo élevé donc so sali boé bo fout amende bo kanga bino soit to fouti soit ba kangi yo wana je pense que ba famille be ba banga parce que ba famille be ba zana ba moyen on fout ba amende wana te ya tenga mbongo fout to ya ka mona poussa na kasi ayeba vie na ayeba makambu na comme ça la choix na choix ya conjoint na bah mandona l'état ko imposer en haut je pense que et ko bouger un peu et ko booster ba na bato ba kangami na tradition na bango l'état osakani mais l'air ba bomaka ba fi ngai bi ba fi misusu ba kufa bongo wana mystique ba poni esoki nani kuna ale alaka ki esoko boy libala oyo okomone pa yo kosuka et puis na suka nango mona mwasi akufi po aboya yi kotosa mibeko l'état a payé ça. On a des impositions, donc à ce coup, la conséquence, il y a imposition, il y a famille. Et puis, spirituellement, ce qui m'étonne, c'est spirituellement, au moins, on a un lien, on est comme Kolanda. Au cause où on a mobile, non, mobile, ni mais au centre, on dirait qu'on a un mobile, on a des histoires, on a qui vraiment, qui sont réunies. On a un mobile, à bala, mais au centre, on dirait qu'on a un pembé. Au l'autre, on a couplé, na oncle, na yo. Bien spirituellement. Donc pour moi je dirais na l'état va promouvoir ba loi wana va promouvoir et puis va propager en haut et quand tu as fin fond que moi s'il faut comme la majorité pour à côté na kwa libala et dans la province et dans la partie très reculée il y a Congo donc il faut pas promouvoir loi wana ba landela yango ba appliquer yango ba promouvoir yango donc ba divulguer loi wana pour mutunya soza nango. Moi je trouve que ça applicabilité ya loi wana exact yango wana ezo sala ke ba situation envoyée les autres en a quatre en boka na biso. Bon,
comme on a dit. Benya pesa qui idée à bien amende des alaka. Amende, ce que l'État a imposé amende. Somme mort boezaya mukieti. Consistant. Somme mort pénal au que nous doit banga prochainement. Ko sala wa muninga bakanga ka obie ba futisa ka amende ngala sala ngoti. Parce que ba parents oyo bazo sala bazo imposer bana bala ba mariage forcé bazo baka bola mu ya bana na bango. Parce que bola mu ya mwana na yo eza azala épanoui. Soso pour imposer na mariage mo o aza épanoui te eza bola mu ya mwana te. Moi on a épanoui te on a vraiment renfermé sur elle-même. Il y a un ami qui a tant ba âge ils ont poussé na ba na ngo ko ba maman ya biso ba comment la tension enfin AVC. Pourquoi? Parce qu'elle était renfermée sur elle-même. Abanda ko raisonner ngai ko na nini ba fille à âge na ngai le mususu baza bi we pourquoi nga ba imposer ngai tout ça. Allez, nous accumulation nous sommes AVC. Maman ya biso ba comment AVC au moins la jeune fille même na comment on aussi ko moi na muke AVC. Souci wana nyoso ki ba imposer ka elika moko. Comme l'a dit Jean Goubal, Baïbi nga bomouana. Donc Baïbi au bomouana trop jeune, au CPLI na bomouana na yote, au vivre en moté, hein, ok directement dans le mariage. Donc c'est ça le problème. C'est dommage. Si quand yobino ne boza ba jeune, biso to ba maman. Nini bozo pesa comme conseil pour que babilo ko aboye et se répéter na mboka na bisoté. École de kosala nini, église de kosala nini, ba parents ba kosala nini. Voilà la question. Ngai pona ko bongisa situation wana. Premièrement, c'est d'abord le parent. Parents ont instruit, parents ont une éducation et pas bananae à un mariage précoce. Et ça a des conséquences néfastes et belées. Moi, je suis que nanda kwa libala na bomo na nyonso em so boti bana misatu azana na 16 ans. Alors on a capacité on a été à gérer bana misatu na mbala moko. Donc au moins que na niveau moral, psychologique et détruisant moi moralement. Bah parents il faut pas une éducation à bana boza la responsable que moi na senga ki koya na mokilité yona maman vous avez voulu que bana baya na mokili donc prenez-vous en charge, prenez les enfants en charge tekangu ba tekalila la pour moi na atanga classe pour osala bien na vie ezaka kapona libala ya mwana te donc otangisa mwana commencer à musala à rendre à son service plus tard à l'église ba pasteur bazana pour la côté ya pour la côté ba parents bana mibali ope bazwa po bala bana na biso moi ne fois un majeur pour constitution mbokelobi la fille doit totaliser 18 ans na âge na majorité ndi akoki ko kenanda kwa libala et puis akende na consentement na ye mingi ba mariage précoce eza na consentement à moi na te eza imposition ya ba parents l'état aussi acte la paix chômage ezali ba tout ça ba komi ko sala tozolia bien ba mariage précoce o ekoyate mingi mariage précoce eza dû na pauvreté na kati ya mboka na biso. Merci Béni. Bon point de vue na ngai pour na koyi koloba eza que l'état na biso et faciliter ba école parce que ba parents mususu ba na tinda boye parce que école eza cher moyen tinda boye école des alistes comme école primaire na biso eza gratuit mais c'est pas toutes les écoles pourquoi ba école mususu eza privé mais yo ke na moi na privé tel le yebi ko za qu'on appelle nombre eza limité maman de OK ndé côté oyo oyebi ke mwana nanga a ofuta mbongo ebele te po oza na ngote bon déjà que ba place mususu lokola na ba commune na biso à kin mais un peu plus reculé ba place mususu eza baza na ba mentalité wana te que moi na ngai atanga nanu asisa makam na ye après asisa classe après abala sala makam nini na biso wana eza un peu reculé donc bazo ye ba penza oyo ba koki ko sala te ba parents wana alors pour moi j'aimerais que l'État et le banabango genre comment ba journaliste et les canaux télé les cas partout et y banake les lois bon imposées établies bana batinda bana la classe ba kondiamboka beaucoup plus l'État batinda bana la classe au lieu batia bana na ba
mariage précoce bana batanga na ba église ba pasteur au lieu ba imposer ba parents ba lisa bana ba imposer ba parents ba tangisa bana ba imposer bana ba parents ba éduquer bana pour bazala civiliser et un jour là musu ba konza mboka na biso musu ezaka ba bana wana otu bazo négliger. Merci nakanisi bolandaki point de vue ya ba jeune o na yambi lelo mama Lili na mama Beni boyoki bango malamu penza. Mais likambo ya motu eza ndenge nini na mboka na biso toza autorisé ya kobalisa mwana 14 ans 12 ans 13 ans te na mboka na biso mwana po abala il faut akokisa 18 ans. Monde pe ezali ko évoluer na bakelasi na biso toyeba pe kolakisaka bana ke epa na biso soki okomi 18 ans nde okomi majeur na se ya 18 ans oza nanu mineur oza na droit ya kokende kowela libala te na baeglise na biso mpe tokendeke bayeba kotalisa bana morale ezali kuna éthique nyonso balakisaka bana po bana balanda nzela ya malamu parce que mwasi il faut s'épanouir mwasi il faut se développer mwasi il faut akota classe azwa formation o akokengene université ake université o akokite asali professionnel na kati ya professionnel misala ya ndenge na ndenge pe ezali ezate ke tozongaka lisusu na antiquité ya koforsaka mwasi asala boye azonga boye yo bala oza une bouche de plus non monde ezako évoluer na lingi bino mingi na réalisation kuna bazo sala nga signe balabi mama ngongo ekoki me makamba koloba ezana no ebele to suki a pona lelo mbala sima to ko développer lisusu mulai po boye bana ko comprendre makambo nini ezoleka na mboka na biso ndenge nini bazo traiter basi ndenge nini basi mususu pe baza ko s'imposer po bakende liboso nde tokutai na bino vendredi prochain soki bolandaki na bilili o nyonso bolandi lelo ezalaki bonungo grâce ya Pupa Mike Kamwaka Pati Sumbu na bosanaki pete Jojo o bolandaka na sport ayaki pe ko assister mama na ye. Merci beaucoup nde tokutai na bino vendredi prochain.